manangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Jeudi et là mna wota mino merci pour vous avez sur la télévision na mino pour la info ngala journal un peu pour le peuple merci na fidélité peu confiance pour continuer à causer na journal na binoto kongola journal oyo pour la question de question de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yambaki bongo émissaire ya président Joe Biden ba passanté mbale ba betaki masolo pendant 3 heures du temps sans ba collaborateur na bango na masolo ya premier ministre Jean-Michel Sama boye ba qui pendant période oyo ya campagne électorale le premier ministre Jean-Michel Sama Lukondeye a président qui mokola mercredi 22 novembre na primature réunion restreinte ya conseil des ministres Bolanda Azabongo et reportage au Nadine National Périté Mapino Bassel Libino. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé après Bozongi Naye Namboka, Nassima ya participation na 4e sommet ya G20 Compact with Africa 2023 na Berlin en Allemagne. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui mercredi 22 novembre 2023 na hôtel du gouvernement réunion restreinte ya conseil des ministres quelques membres ya gouvernement ba participer qui selon ministre ya communication et médias Patrick Mouya ya Katembwe et mutu asalaki compte rendu ya réunion liboso ba panze sango alobi chef ya gouvernement a souligné na communication na nécessité ya assurer continuité ya ba service public ya l'état na période ya campagne électorale. Premier ministre chef ya gouvernement a présidé ki yango balobela ki communication ya premier ministre chef ya gouvernement point d'information pe examen pe adoption ba dossier pe examen pe adoption lisusu ya texte na communication na numéro 1 ya gouvernement ya ba warrior azongela ki nécessité ya assurer continuité ya ba service public ya l'état parce que réunion oyo ezalaki ya liboso depuis ebandeli ya campagne électorale exhorté ba membre nyonso ya gouvernement oyo bazali concerné na makambo surtout ya monnaie pe ya approvisionnement na carburant pe d'autres enrées ya première nécessité oyo esengeli bongo bazala toujours permanent pe bazala en alerte na koyeba ko répondre ba préoccupation ya population na idée moko ba mission gouvernementale et kozala diligenté na territoire ya Malemba Nkulu na province orientale mingi penza na Kisangani pona kosala suivi na suite ya événement oyo etushaki sécurité na partie oyo ya République démocratique du Congo. Premier ministre et chef ya gouvernement azongela kipe na réunion oyo participation allemande et outil koleka quelques jours dans la grande réunion ya Compact with Africa initiative oyo RDC azala qui vraiment accepté na sujet ya ba point information vice premier ministre et ministre des affaires étrangères atalisaki na conseil des ministres note oyo ezalaki signé elongo na MONUSCO oyo ezali kolobela e bandeli ya bozongi ya MONUSCO pe yango elandisami na volonté oyo chef de l'état atalisaki na suite ya ba manifestation ebele oyo esalemaki epai ya population mikolo ezali koya des engagements oyo ekosalema mission ya ba Nations Unies na République démocratique du Congo bakozonga pona ministre ya finance a présenté na conseil des ministres offre ya financement pour na fourniture na livraison na lombango ya ba produit ya première nécessité na ba zone oyo ezali fragilisé pona oyo etali adoption ma dossier vice ministre ya budget a présenté ki dossier ya implantation ya feuille de route mingi penza pona oyo etali déploiement ya système intégré ya ba gestion ba marché public pona ko assurer transparence moko ya makasi pona oyo etali examen pe adoption ba texte bosimba ke ba présenter ki pa ya vice ministre ya justice pe garde de sceaux boye a présenté ki projet ya loi oyo ezali kolobela habilitation ya gouvernement pe deuxième ezali kolobela
projet ya loi oyo ezali autorisé prorogation ya état de siège na une partie ya République démocratique du Congo. Bosimba que quelques membres ya gouvernement candidats na ba différents niveaux ya ba élection bango bazali sur terrain pour na combattre campagne ndenge mobeko ezali autorisé. Kaka na masolo et tel point ministre qui clôture il y a 4e sommet il y a investissement il y a G20 au premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde akenda qui co-représenté président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et c'est clôtura qui TikTok. Ba discussion bilatérale et bandaki na ebandeli ya année pe signature ya accord oyo et intervenaki le 17 novembre 2023 yango zo témoigner volonté ya bade administration ya kozwa moko sima moninga pe ko partager ba expertise pour na ko accélérer projet ya KMTR ezali bongo premier OSBP entre Zambie pe République démocratique du Congo oyo ezo position région ya voie na croissance économique grâce na amélioration ya ba infrastructure pe rationalisation ya facilitation ya ba échange na ngambo ya Zambie na cadre ya intégration internationale ba gouvernement ba aligné accord oyo na cadre internationaux tel que accord ya facilitation na organisation mondiale ya commerce ko traité communauté ya développement ya Afrique australe, paix politique, il y a libre circulation, il y a ba personne, il y a Union africaine, kota lisa, ba engagement na bango, na faveur, il y a harmonisation, il y a ba politique régionale, et une fois OSBP ya na place, ba comité, il y a pilotage conjoint, ba kokende liboso, na ko élaboraka, manuel exploitation, na bobimi, ya politique, pe procédure détaillée pour la mise en œuvre Nangambo, il y a République démocratique du Congo, établissement paix opérationnalisation, il y a poste frontalier et entraîné, bas contrôle frontalier rapide, paix normalisé, oyo et réduire bas arrêts commerciaux, bas coût, il y a transport, paix bâton, il y a transit. Projet oyo ezopé ça ba possibilité, il y a emploi na lombango, na moyen paix na long terme grâce na ba travaux déjà oyo ezali en cours 3 ans, il y a construction majeure P 22 ans, exploitation P entretien na route P na installation, il y a frontalier unique pour na JED Africa Limited yango ezali société, il y a investissement P gestion, il y a projet, il y a route à péage Kasomeno Mwenda oyo ezali projet moko ya infrastructure rupture oyo combiné ba concession mi balé, il y a partenariat public-privé il y a 25 ans entre ba filiale il y a JED Africa LTD ba gouvernement il y a République démocratique du Congo il y a République il y a Zambie na Kasomeno Mwenda. Candidate na présidentielle il y a le 20 décembre 2023 Marie-Josée Ifoku Aza numéro 9 na course bolanda reportage. Combolisation Combolisation Marie-Josée Ifoku
système ya prédation uta 1885 oyo epesa biso lipanda na 1960 oyo toza kokoba nango na bamagistrature nyonso ya mboka na biso yango elongo na mosali na nzambe na mama na biso numéro 9 Marie-José Kifokuputa Punga. Honorable Nerambungu Fumwa Banga Moyo, candidat numéro 540 pour Namwa Mbappé, numéro 117 pour la députation provinciale et la commune qui s'insoit à la 5e campagne électorale Kitoko. Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo, candidat numéro 540 pour la députation nationale na district ya Funa, P117 pour la provinciale na commune ya Kisenso, a lancé qui campagne na ye week-end eleki nyonso ebandaki na église paroisse CAC Lembagar et Paiwapi et Zwami na commune ya Kisenso. Honorable Nerombungu lokola évangéliste itinérant pe mosali na Nzambe nyonso ebandaki na prière. Après avoir causé la bénédiction, il y a basali Nzambe pour na kotika un mois ya campagne oyo na maboko Nzambe. Après wana honorable Nerombungu elongo na base na ye basalaki carnaval ya kafu kafu ndenge kaka bozali komwa na bilili. Numéro 540 pour na district ya Moamba, P117 pour na commune ya Kisenso. Rendez-vous ezalaki bongo na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu et Paiwapi. Accueil moko chaléré ezalaki réservé milulu oyo ezalaki organisé et pas y a dynamique des anciens élèves ya établissement oyo bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko full oyo ezalaki composé na ba anciens élèves pe ba finaliste ya complexe scolaire Mama Pemba nyonso ezalaki vraiment kitoko et pas wapi bayambaki na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona ayamba makina full ezalaki composé na ba finaliste pe ba anciens élèves ya complexe scolaire Mama Pemba elongo na ba papa ba mama pe ba jeune ya commune ya Kisenso. Fumabanga Moyo azalaki accompagné na molongani na ye Mama Régine Mbungu pe ensemble ya bureau politique na ye oyo ba lancé directement ba hostilité électorale. Nangambu na bango préfet ya complexe scolaire Mama Pemba réduit elongo na coordonnateur ba manifestaki esengo na bango pe ba témoignaki gratitude vis-à-vis ya honorable Nerombungu pour na vision na ye ya construction ya almater oyo lelo bango ba format déjà plus de 3000 diplômés d'État Mobimba. Natina wana balansaki appel na soutien massif pour la double candidature ya honorable Nerombungu na députation nationale et Paiwapi azali bongo numéro 540 pe na députation provinciale na commune ya Kisenso et Paiwapi azali numéro 117. Na maloba na ye Fumabanga Moyo a remercié kinanu dynamique ya ba anciens élèves ya complexe scolaire Mama Pemba pour na accueil chaleureux oyo ba réservé la kié. Bongo na sima a remercié ki ba papa ba mama elongo na bilenge nyonso ya commune ya Kisenso oyo ba se déplaçaki pour na ko accompagner pe koyoka message na ye. Na occasion wana triple brassard a lancé ki message ya soutien na candidature ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali candidat numéro 20 pour l'élection il y a le 20 décembre ezali koya. Pour na kosukisa honorable Nerombungu a présenté ba grande ligne ya projet na ye pour na mandat oyo ezali koya pe asengi na ba homme de Dieu nyonso elongo na population nyonso ya Moamba pe ya commune ya Kisenso ba sambela mingi pour na soutenir candidature na ye pe ba voter massivement le 20 décembre ezali koya. Bosimba ke honorable Nerombungu azali bongo candidat numéro 540 pour la députation nationale na Moamba, P117 pour la députation provinciale na commune ya Kisenso. Bongo pour na kosukisa akendaki ko inaugurer quartier général na ye et Paiwapi akobanda koyamba désormais bato nyonso pe ba délégation nyonso pendant période ya campagne électorale. Namasolo Etali candidat la députation nationale pour na Lukunga, maître Samuel Mbemba oyo azabongo numéro 273 pe la provinciale Nangaliema aza numéro 250. Reportage. Bana Lingwala, Kintambo, Gombe, Barumbu, Komila Kinshasa, pe
Mongafula Yabino candidat député national Yeyo numéro 273 Mbemba Kabuya Samuel Tanda Oyo Aye na Mupepe ya Sika. Bon voté numéro 273 Mbemba Kabuya Samuel Tanda Oyo Azalina nuna ebele ya kopesa pe ya kosala pona développement ya district ya Lukunga. Esili kaka wana te bana commune ya Ngalema na députation provinciale Yeyo numéro 105 toujours Mbemba Kabuya Samuel Tanda Oyo azali na ebele ya kosala pesa monu passage di makambo oyo abandaki esengeli akokisa yango tina suka, c'est-à-dire esengeli asilisa yango tina lifobo yango wana toko vote ye 3 fois na députation nationale na Lukunga twi 273 na députation provinciale na Ngaliema twi 105 pe na communal na commune ya Ngaliema twi. Donc oyo ezali kaka pona développement ya district ya Lukunga pe ya commune ya Ngaliema Mobimba. Lukunga Mobimba botala leader majeur empereur ya Lukunga na bolingo oyo bozali kopesa ye azali kolemba te kosala bolamu. Allié fidèle ya Fati Beton Mbemba Kabuya Samuel Tanda azali wana pona ko servir bino bobosa na ba numéro yote 273 pona district ya Lukunga pe 105 pona Ngaliema. Pesa mon passage dit Tobeta bongo masolo ya maître Magloire Kasongo, candidat numéro 589 pour la circonscription électorale ya Funa. Azo soit choix moko ya kitoko pour le développement ya bana Funa. Et long des ya biso 589 maître Magloire Kasongo Wankenda. Bana Funa to vote yo to poni yo to lingyo papa Magloire. Na bilenge biso to poni yo to vote yo to lingyo papa Magloire. Ba papa ba mama bango ba vote yo ba poni yo molebeli na biso na katia Funa. Papa Magloire to poni yo 589 bana Funa Kasongo Wankenda Magloire. Bana Funa to poni yo notre choix maître Magloire Kasongo Wankenda molebeli ya bana Funa. Biso bana Funa to poni. La confiance du chef de l'État Papa Didier Boudimbu Yonde ya biso. Bongo biso nyonso to poni yo umela na yo papa social papa ya bana maboko pembe. Funa to tambola tambola elongo na Magloire. Papa mama biso to poni 589 Kasongo Wankenda Magloire. Bana Funa notre candidat est là. 706 Pona bana Lukunga Cédric Modianto Moukwantombolo Fati Beton numéro 20 candidat du peuple. Mohamai Wakaninga biso nyonso na sima Fati Beton Nasima na ye 589 Motema pembe likambo na motote papa Magloire Kasongo Wankenda. Nasima na ye donc pesa ye chance. Il est notre candidat maître Magloire Kasongo Wankenda. Choix ya bana Funa. Funa mobimbe poni Kasongo 589 Kasongo Wankenda Magloire. Bana Funa vote utile. Mohamai Wakaninga Fati Beton le numéro 20 candidat du peuple. 589 dans la Funa est commis. Allez dans la Funa est commis. Bana AVC autre vision du Congo. Monobeli na biso dans la base courant et Sili. Aïe 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 molobeli ya Funa monani. Aïe Magloire Kasongo Wankenda. Yende molobeli ya Funa. Et puis le numéro 5, 8, 9 Kasongo Wankenda Magloire. Aïe aïe aïe. Allez dans la Funa et comme yawa. Hey
Wankenda Magloire. Makala Bubu Selembao, Ngiri, Bandano, Kasabubu, Kalamu, Bisonyo Sonasima Maître Magloire, Kasongo Wankenda. Vote utile, Papa Magloire. Numéro Zase Mokona Funa, 589. Hey, Fati Beto Gangi. Numéro 20, Papa Social Aye, Papa Boboto. Votez 5, 8, 9, 589. Kasongo Wankenda Magloire, Molobelia Funa. Vol ya Kinshasa Gemena Kinshasa ici et bandi kitoko na Gemena premier vol les kana qui vont kitoko 15h50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga Oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza Oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne Oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en compte. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele Oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epa ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol Oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena Oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Uban. Mwana mboka Eric Mwambaza candidat numéro 950 pour la circonscription électorale ya Tchang. Toute autorité vient de Dieu. Yabiso yeyo Eric Mwamba. Changunde mabele ya femme. Okonji e utaka na Nzambe. Na Nzambe nde tolongi. Oya sepelisaka population. Yango yo ezosalema. Nanzela Eric Mwamba Tomonyango na miso Chango kimbaseki malukusele Topesa yende maboko Okonji utaka na Nzambe Na Nzambe nde tolongi Tokolonga kaka Oya sepelisaka population Yango yo ezosalema Eza ya masapote Nanzela Eric Mwamba Abanda bolamu na ye utakala Eric Mwamba Kala mabota esungami Bana bazotanga C'est la magie hein? Oui Wapilite ya kanda Nasalia wa Colbert à YouTube. Yanga numéro yango ebongo ya bino. Tande natika la sima pona soit 0. Numéro nangezali 950
nakovote ADG Eric Mwamba ya biso ya Tchangu ya Tongo oya kotelemela numéro 950 façon nakopakolela ye akolapa ana Tchangu banyokwami Jili Masina banyokwami nzamba yokeli biso mawae atindi depite monene na kombo ya Eric Mwamba biso nyonso tovote tele maluku tovote tokonyoka malisusu te mpona bana nyonso ya commune ya Matete choix na mino ya kitoko eza numéro 21 mwana mboka Mutombo Kabamba Noël bolanda élément oyo Zongo oba les Congolais, tout faut pour dans les lots, mais total à lobby. Donc on l'a mis sur Koya, Azui, Bafoua, attendu si pour Chakimi. Ça me pas là la kate, y'a bis au député, mon ponami et Abimi. Noël Mutombo Kabamba, nous finissons quoi ma tête Mobimba. Azana Fondation, Foma Kesungi, Jeunesse Mobimba. Hey, bisoto boniye, yeah, Moutako Fote Zaye, yeah, bisoto boniye, yeah, Moutako Bimezaye, Zoua, ma boko pete. Ma boko pete, yeah, ma boko pete, yeah, ma boko pete, ma boko pete. Onakati na bisoto poni nanye, yemo popo nae. Onakati na bisoto poni nanye, yemo popo nae. Kana poni na mai ya na wele, ya na wele, ya na wele. Numéro 21. Papa député, député, il n'est papa député, député, il n'est papa député, député, il n'est papa député. Papa ya sunga talate, papa ya akaba talate. Allez papa ya sunga talate, allez papa ya akaba talate. Soki otali Adele, otali Aksene, otali Mutombo, bilongi na bango ya famille. Soki otali Mutombo, otali Fachi, otali Eloye, bilongi na bango ya famille. Iolela mama iolela mama iolela mama bilongi na bango ya famille. Maboko pete, maboko pete. Yeah. Mama Lina Shaïda, Salon Beauty Earl, toujours au bas, yeah, yeah. Son excellence et l'honorable, messieurs les députés, Noël Mutombo Kabamba, candidat provincial numéro 21, Namatete, te voter massivement. Yes, I, yes, I, yes, I, yes, I, yes, I. Uzana poso lata sapata kitoko pe ya qualité, choix ya kitoko et pas wa poko somba sapata kitoko pe ya qualité na 7 mm petit boulevard Papa Griff Azawana. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na kombo oyebinga na elongi oyebinga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer le taux de chômage?
fulu nezomata. Par contre, vous avez un papa gris, pour avoir diminué tout en un boulot. Pour encadrer jeunesse, pour transformer bango. Si vous avez dit ça la sapate, est-ce que vous avez besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza été dit pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil au-delà. Adjoint Naé, ils allaient chez Coco Moulumba, fils gouverneur gentil au-delà. Nous avons quand même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au monde. Il dit que ma politique peut moi ma. Mais il fait qu'il bonne foi. L'autorité nous suspend pas. Moi, je pense que nous sommes effort. Et ça, devoir, on a dit nous. On a devoir dans la salle. Ce qui était le bois dans la 7e rue, place commerciale, dans Petit Boulevard, place partie, soit un peu monsieur, on a la salle d'Adour à Kekele, pour nous, on a la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État, nous avons soutenir, nous avons ici. Mais, nous avons soutenir un gars. Bon, je comprends, donc client nous soit pour Dakar. Nous avons papa Chris Mawal, nous avons dit son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux Alaosa la fête, au Dia Batunion sur la fête, la Tara Tessa Awa. Aux Alaosa mariage, la Tara Awa. Aux Alaosa Sapat, il y a mon nez, le Colo la Ink. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. Aux Alaosa, le roi est mort. On dit comme un bolide, le Colo la Ink. Il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, comme il se doit. Oyoki adresse ezafemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Bozalaki ebele po na kolanda info lingala journal. Il y a peu pour la peuple ceux qui vous s'appellent qui nous ça. Merci Nagor Ntingi Matomina Azaki Bongo Nasima ya caméra concours rédactionnel Willy Joseph Ngela héritier Mapindemi ya Supervisaki journal Francis Kanza Lokoka Azaki na montage. Ngala bino topsani rendez-vous Nicolas Zaliko ya revoir. CA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.